Moi si aye kotala mobali ni na tongo akuti mobali alali afiniki drati na mutu mwasi abandi kokarese mobali asimba mabe azongisa mabe azoloba afukameli yango alobi nalingaka yo boye po soki olamuki na tongo elakisaka pene oza mobali nyonso ya bokungu ya nzoto ezalaka vraiment debout. En tout cas nayaki na tongo pamba te nasepeli na tongo lelo o nzambe esprit moko etindeli nga kaka naya na tongo lelo lokola na ye lelo okoyeba nakota na kuna na chambre nalongola bilamba nasukola epi ntango nakoya atuka nasepelisa yo ti na 5e ciel zelanga nazoya atali ata elongi te mama afungoli ata te mama sisi maloba mobali mpo aza kaka kolala abinalingaka botala ndenge bokungu bwa nzoto ezali debu mama azosepela kota na chambre boye mobali azobeta ordinateur abi yo ozali awa papa telemi nzoka ezalaki mobali te ezalaki bokilo ayaki butu bokilo ayoki ya ye ya bien mwasi akoti na kati alobi yo oza awa wana alali na salon kuna eza nani abi oyebeli te ke papa ya bina biso ke papa ya biso faka ya na butu ti akoma ide ya na butu papa lamuki azokomprendre te azondima te ke nzoto bauti kosimba ngo mwasi alobi ebongo papa ya bino oya na butu ayaki oyebisanga te poani abime nabengaki yo nazwaki yo te nalingaki kaka oya kokuta surprise mwasi nzoto nyonso elembi yakanisaki asali yango na mobali asimbi ye na moto abine t'en fais pas papa na ngai azalaka gentil très gentil bokoyokana na ye bien mwasi abime efaki oyebisanga ke papa koya efaki oyebisanga abi nabengaki yo nazwi yo te me nazopresente oyo ekala te okomona ye akomona yo papa ya biso azalaka gentil mwasi akobi abie problème te kasi présente ngai ye kasi lokola namoni ye nano te présente ngai ye mwasi azoregrete na kati makambo auti osala mobali azokomprendre te ekoleka ndenge nini awabiama mwasi akendeki kosimba nzoto ya mobali te asimbi nde nzoto ya papa azondima te ke bauti osimba ye atala be mwana na ye azobima na kopine na ye bonjour papa bonjour mwasi oyo nabetelaki yo lisolo ye yo kopine na ngai aye na ntongo yango na ye mpona présente yo ye nkombo na ye shuga papa tali azolobi biloko yoka mwasi mpe bonjour papa alobi bonjour papa azondima te abi oyo mpena mwasi obetelaki nga lisolo ki obengi nga mpo tosolola mpo bala ye alobi wi papa eza ye aza mwa malamu papa avandi na bi estce oza sire na makambo ozolinga osala mpenza mwasi alobi namoni ti papa na bino alingi na ye ngai te tika nga nakende na nga namoni papa na bino asepeli na ngai takosepela nde na ngai te nayebisaki abi asepela no te pani ye ayebi yo papa avandi atali abi nasepela na yo te mpo na nini yo oza na problème na ngai abi nayebaki papa osepela nde na ngai te nayebaki parce que nakomona kaka ondire ke osepela na ngai te papa avandi ne maloba esili papa na mono mwana alobi papa aza bien aza mwasi mo malamu ayebi olamba ayebi osala mosala ayebi makambo nyonso papa alobi problème te nga mpe nalobi te ke nasepeli na ye te natuni nde soki ye nde mwasi oyo yo olobi okobala okovanda na ye vi mobimba soki ezali ye abi papa ezali ye nalingi ye papa abi problème te ngai nanga na problème na bino te nayebi ke oyo olingi seke olingi ozala mwasi malamu mpo na yo ngai nalobi te ke olingi te aza mwasi malamu ndenge namoneli ye namoni ke aza mwasi malamu aza mwasi mabe te mais fo bovanda pena na ndenge moko ya bosenge yo mobali fo kontrolaka mpenza nzoto no malamu mpo nayebi te soki pena bokovanda ti bokokoma bakoko abi papa tokovanda tokokoma bakoko tokovanda aza mwasi malamu alingi ngai mingi alingi ngai pena mwasi avandika azotala makambo ya otosala papa tout à l'heure ezolekela mwasi soki papa koki kondima ye papa olobi nini ondire problème moko eza entre bino ondire boyebani quelque part so likambo ezali boyebisanga abi te likambo eza te likambo ezala po nini ngai nauti mboka nayebi mwasi no te aza mwasi malamu mwasi kaka mwasi mpe nga mpe nasepeli na papa namoni ke papa mpe aza papa moko bien nasepeli na ye toza na biso na likambo te nayebi nanga papa te première fois namona ye na oyebi bona tikanga nakende nanga kasi lokola na ye kotia desordre na famille papa abi kokende te ngai nalobi te koza mwasi mabe oza mwasi malamu oza mwasi obongi na mwana na nga lokola mwana na ngai mo alingi yo napesi bino bénédiction bovanda bien yoka mwasi papa olobi nini alobi wi na accepte yo napesi bino bénédiction bovanda bien bowumela bokoma bakoko na entre bino moko takende kotriche libanda moko takende kolinga libanda boyoki nga mwana mama asimbi motema bi papa merci nabangaki nakanisi koboya na bénédiction na yo alobi te
nakoki koboya jamais na bénédiction na ngai yo loko yo lingi mwasi oyo lingi nga mutu na kolinga mwasi na esika na yo te lokola yo moko lingi mwasi na obo vanda na pesi bino bénédiction yoki mwasi alobi merci merci papa abi boke fana na bino na kimia abi papa kota na cuisine alambeli loko papa alobi likambo te bokota bovanda na kimia bovanda vraiment na kimia batela mwasi na yo bien mwasi pe abatela yo bien oyoki ngai conseil nazopesa bino mutu moko te na kati na bino abima libanda amona lobi moninga azo fonctionner te akendo luka libanda ni yo ni mwasi bino so mibale bose sipotane merci papa mwasi abi merci asengi papa merci na sima eko suka wapi mwasi nzoto asimba keza nzoto ya papa tali nzoto bauto simba papa tala lobi mwasi aza likambo mwana nanga kokoka eko suka wapi sabone po yozwa suite ya filme na bisuki